Bonjour, 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 bien-aimé. Napesi bino mbote na kombo na Yesu mokonzi na nyonso. O akeli yo, akeli ngai, akeli mokili mobimba. Akeli likolo, akeli penase. Amen, amen, amen. Shalom. Bandeko na Yesu, lelo tozali na kati na koyekola maloba na Nzambe kati na confiance oyo tozali na yango kopesa epai na Nzambe na biso na kombo ya Yesu Masiya. Ndeko mobali, ndeko mwasi, esika ozali, partager chaîne oyo, tinda yango epai na bandeko nyonso, pe lisusu kobosana te ko aimer video. Ti ozali kotala wana, ozali kolanda, aimer video, like video, ndenge balobi na monoko na l'anglais, po ete lelo Yesu ayi kosola na biso na maloba o etali promesse. Toko solola na tina na promesse oyo Yesu to Nzambe na biso apesaka kati na biso bato. Yango lelo toko sola kati na yango po ete yo ndeko oyeba ete Nzambe na yo, kolo na yo Yesu Masiya, soko akopesa yo promesse, ezali promesse ya hasard te, ezali promesse oyo ekomonisama pe ekokokisamaka. Kasi yambo tokota nano na ba détail, tobondela muke. Let's pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Le Seigneur Jésus-Christ est l'Éternel des armées, le Dieu puissant, Yahweh, Tata mozalisi na likolo na se, tika kombo na yo kumisama, kombo na yo sanjolama. Tata na pesi yo lokumu, na kombo na kolo na biso Yesu Masiya, na ngonga oyo nga mombo na yo, ete o utilize ngai pona kosolola na libota na yo bazali kolanda na ngonga oyo, pona kosolola na bai oyo yo bazali koyoka yo na ngonga oyo. Tata na sengi na yo ete mitema na bango efungwama, mitema na bai nyonso bazali koyoka liloba oyo ezala polele, distraction ezala te, longola ye mabe Satana mosika na bango, po ete maloba oyo ekobota mbuma na kati na bango, maloba oyo ekozongisa lisusu boyebi na kati na bango, maloba oyo ekopesa mayike, ekobelemisa ba solution, ekobelisa ba resultat esengo na kati na libota na yo. Na tiki bana na yo nyonso na kati na maboko na yo, na tiki libota na yo nyonso na se na mapapu na yo. Leka pona kosukola matoi na bango, kosukola motema na bango, ete oyo bakoyamba mokoma lelo evanda na mitema na bango, ezongisa lisusu confiance pempiko etonda na kati na libota na yo. Na ndimi solo te nyonso ko makati na nga mombo na yo ezala ngai te, kasi ezala yo moko mokonzi Yesu osolola na libota na yo na bai oya yo a travers nga mombo na yo. Olata nga lokola bakolata kelamba pona kobimisa nyonso esengeli ete libota na yo bayeba. Na komisio pe na sanjo lilo na kombo na kolo na biso Yesu Masiya, Seigneur de Jésus, Seigneur des armées, Jésus de Nazareth, nde tolobi amen. Amen. Libota na bana Nzambe, libota na Yesu, soki kolo akopesa promesse na kati na yo,
ezali promesse ya hasard te, ezali promesse oyo misala na yango esengeli ete emonana. Ata ezwi mikolo boni, ata ezwi yo bambula na bambula, yo mwana na Nzambe esengeli ozala na confiance wana, esengeli ozala na kondima, esengeli ozala na elike ya koloba ete oyo ebimi epai na Nzambe na ngai eyebi kozonga te sanke ekokisama. Bayike na kati na biso bazwi ba promesse ndenge na ndenge, bakutani na basakoli, ba prophète, ba serviteur de Dieu. Nzambe alobi na kati na bango, a inspiré bango, a pesi message na kati na bango pona kopesa na kati na yo. Ozali koyoka ngai na ngonga oyo. Kasi promesse wana epesameli yo, elobi te ete esengeli na yango kaka ekokisama na ngonga oyo promesse epesamelaki yo. Elobi te ke ekokisama lobi, po ete Nzambe akosalaka makambo na ye na ndenge kani ye. Akosalaka posa ya moto te, kasi akosalaka posa na ye. Et puis posa na Nzambe ezali pona bolamu na yo na ngai. Lelo Yesu ayekoyebisa yo na ba promesse ozwaki, okutalaki na ba prophète, okutalaki na ba sakoli, okutalaki na ba tei. Nzambe alobaki na bango pona makambo ezali kotungisa yo. Nzambe alobaki na bango pona makambo oyo ezali kosala makati na yo. Nzambe azali koloba na bango pona makambo oyo ezali na yango posa ete ozwa solution kati na yango. Kasi lokola Yesu a promettre yo ete ko résoudre problème na yo, yo bandi kotangela ye mikolo, yo teli ye calendrier, yo teli Yesu calcul, yo teli Yesu montre ya kotangela ye ba jour ete na komi déjà na 2 jours, ça fait maintenant 1 mois makambo na kati na ngezali ko silate. Ça fait déjà 2 ans nazali kozwa mosala te. Ça fait déjà 1 année nazali kobota te. Ça fait maintenant 3 mois nazali ko voyager te, nazali kozwa mosala te, business ezali kotambola te, ba coopération ezali ko marcher te. Ndeko na ngai, lelo Yesu ayekoyebisa yo ete promesse nyonso Yesu akopesaka na moto ekokisamaka. Ya lobi na kati na mokanda na Biblia ete mokolo moko epai na Nzambe na biso ezali 1000 ans. Est-ce que 1000 ans esekoki? Bana Nzambe prometaki yo, banda epemaki kati na basakoli, banda ebimaki na kati na batei. Est-ce que esekoki si déjà 1000 ans? Po ete 1000 ans epai na Nzambe tata ezali jour moko. Yango wana Yesu aye lelo koyebisa yo ndenge ozali kolanda na ngonga oyo ete zala na kimia, zala patient, tikela Nzambe na yo nzela po ete promesse na Nzambe ekokisamaka kaka. Makambo nyonso ezali kotungisa yo, makambo nyonso belemi na yango epai na Nzambe ete azwa solution kati na yango. Makambo nyonso yo omoni ete yo koki ko résoudre te, Nzambe na yo intervenir. Jésus de Nazareth azwa esika na kati na bomoi na yo po ete asilisa yango. Lokola lobaki na yo ete ye akosilisa yango po ete il est incapable. Rien n'est impossible epai na Yesu. Ndeko na ngai, totala nanu histoire moke ya Joseph. Joseph azalaki na âge ya 17 ans. Azalaki moko ya bamuke ya bana oyo Jacob abotaki. Yoka promesse na Nzambe apesaki pe na Joseph. Joseph tanga lali azwi ndoto. Azwi ndoto ete amoni bakei na bandeko na ye na kati na bilanga na ferme na bango. Bazali kobongisa babilona na bango balonaki.
na kati na bilona wano balonaki ndenge ezalaka ete esengeli oyo obongisa banzete to bilona na yo ndenge olonaki ekola tout droit ekola pente te ndenge batata bayekosi biso nzete soki ezali kokola soki ezali kokende mopanzi sala nyonso tu oluka ete otelemisa yango ekola tout droit po ete soki otiki yango ekola mopanzi okokoka kotelemisa yango tout droit te ntango ekomi deja monene to ekoli mingi. Na moma wana Joseph azwi ndoto ete bandeko na ye bazali bango nyonso elongo bazali kobongisa bilona o balonaki. Kasi kati na bilona na balonaki Joseph azwi ndoto alobi ete bilona o ye alonaki o ya ye alonaki amoni ete etelemi tout droit. Na kotelemi etelemaki tout droit bilona nyonso ya bandeko na ye 11 oyo bango balonaki et entouré elona bilona ya ye Joseph. Ndenge entouraki yango ekumbi mitu epai na elona ya Joseph. Joseph atatoli bandeko na ye ndoto. Bandeko ne balobi na ete yo ningi koloba na biso nini? Ete yo kozala roi biso tokofukamela yo epesi bandeko na ye mbala moko jaloux. Epesi bango jaloux ya koloba ete mondeko leki oyo alinga azali koloba ete biso un jour tokogumba mela ye tokofuka mela ye tokotosa ye. Kasi wana ezali promesse nzambe apesi na kati na libota na ye ya Joseph ete un jour Joseph bandeko na ye bakofuka mela ye. Landa kobosana te ndenge ozali kolanda na ngonga oyo. Partager chaîne na bandeko nyonso oyo yebi ete balanda maloba oyo po ete bango pe bakoka koza solution na makambo na bango na promesse nzambe atie na kati na bango. Ndeko na ngai Joseph azwi lisusu ndoto ete amoni ete na kati na ndoto wana ye atelemi moi sanza na be étoile 11 ezali ko fukamela ye. Tozoka ayebisi lisusu bandeko na ye. Bandeko na ye balobi yo olekisi na bandoto na yo. Do yo za komona kaka doke yo nde muto kozala moto monene biso tokozala bato te. Eyesi bandeko na ye mutema makasi bakomi na jaloux koleka na ndoto amibale o Joseph azwaki. Joseph akei ake kobetela lisusu tata na ye ndoto. Jacob ayoki ndoto wana alobi na ye yo lingi koloba ete ngai na mama na yo na bandeko na yo tokofukamela yo po ete moi sanza na 11 étoiles. Jacob mbala moko lokola azalaki mosali na nzambe un prophète de Dieu asosolaki déjà ete sanza na moi elingi koloba ete bango baboti bapara les 11 étoiles ezali bango bana. Agangeli Joseph alobi olingo loba ete biso tokofukamela yo biso bapara na yo na bandeko na yo 11. Mais Jacob abombaki makambo wana na moto azali kokanisa yango azali kobomba koyekola yango kodevelope yango alobi ete mwana oyo azali na bilaka minene. Mikoleleki Joseph atindi bana na ye bakende kolesa bibwele. Abengi Joseph alobi kende kotala bandeko na yo esika bakei kuna na esika tolesaka banyama esika yango babengaka yango Hebron. Kende kuna okuta otala bandeko na yo na zamba wana ya Shekem soki bazali kosala ndenge nini otala pe eta ya banyama. Ndenge Joseph akomaki akei kolanda bango po akende kotala bango bango bapusanaki musika. Nde Joseph akomaki na komitungisa akutani na ndeko moko pe wana na kati na zamba wana ayebisi ye alobi na lisobe ayebisi ye te bandeko na yo bazali boso kuna na esika babengi Dotan.
nde Jacob apusani akei mpona kokuta na bandeko na ye. Komona bango bamonaki Joseph na mosika, bayangeli ye miango. Bayangeli ye miango ya koloba ete esengeli toboma ndeko oyo. Po ete yende azali kotatolelaka biso bandoto ete biso tokozala na nsima na ye. Ndeko na ngai, bandoto nyonso ezali bandoto ya kotatolelaka bato te. Makambo nyonso ezali te Nzambe alakisi yo na ndoto asololi na yo ete yo kenda kotatolela bato. Po yebi te ndeko oyo ozotatolela asepeli na yango to asepeli na yango te. Eske ndeko wana azali moto na misala na molili to azali moto na misala na molili te. Kasi destin ya moto bafrenaka yango te. Joseph akomi kota bandeko na ye bakangi ye. Balongoli ye robe oyo tata na ye atongela ye. Balobi robe oyo toko pakola yango makila toko nolakisa tata na ye te Joseph akufi. Bakamati ye babwaki na libulu oyo ya mai ekauka. Tango babwaki na libulu ya mai ekauka, ndeko na ye Hebron ayokaki ntango bazali koplendre ete baloboma ye, nde ayobaki na bango ete non, bobwaka ye na libulu wana, totika ye na libulu wana po ete atikala kokufa wana. Mais Hebron azalaki na ide ete soki babandi kozonga mboka, ye akoya ko riske ye abimisa ye na libulu wana comme ça akene na ye. Nde ndenge batikalaki wana, Hebron akendaki mwana mosika ko continue kolesa bibwele. Bango ndenge batikalaki bamoni bandeko oyo baza comme descendant ya Ishmael. Babengaka bango ba Ishmaelite. Ba Ishmaelite wana babandeko ya bango bazaki na destination na bango kokende Egypte. Tango ndeko na ye ya Joseph amoni kombo na Juda. Tango Juda moni bato wana bazali koya, baza koya na ba camel oyo tobengaka ba camel. Cheval ite mena tango na kala wana bato baza kotambola na ba camel. Azui ide alobi non, bandeko na ngai toboma leki na biso te po ete makila na ye kotangela biso. Tozali pe bandeko au part d'autres biso nyonso tozali bana ya tata moko. Tokamata ye toteka ye epai na bato oyo bakende na ye. Bango nyonso baye kozwa décision balobi oui, eza ide ya malamu, toteka ye epai na bandeko oyo ya ba Ismaelite, pardon. Bazwi bateki ye, ndeko wana kamati ye akena ye ti akotine na Egypte. Tanga komi na Egypte, ye pe ateki ye lisusu epai ya Potiphar. Potiphar azali capitaine ya bagarde ya king ya roi Pharaon na kati na Egypte. Donc capitaine ya bagarde ya roi Pharaon na palace na maison ya roi. Ateki epai na ye. Ndenga tekaki epai na ye, ya bandi kosala misala, aza kosalela roi capitaine na misala, capitaine akomaki na confiance na puisque Nzambe azalaki kati na Joseph. Eloko nyonso Joseph akosala ezo produire. Mosala nyonso capitaine akopesa Joseph eza kuya na ba resultat ya malamu ya kimia ya esengo. Capitaine balamoko apesi Joseph charge ya makambo na nyonso. Ndenga pesa ke charge makambo nyonso atikeli mokumba lobi ete yo ozwi relève nazana décision ya kozwa te, décision nyonso yo kozwa na makambo na oyo etali makambo na ya ba bien na ngai ezali se bongo. À part mwasi na ngai. Joseph akomi ko gérer ba bien nyonso ya capitaine. Lokola azalaki mobali kitoko, mwana kitoko, oyo akoli na kati na molimo na Nzambe na kati na ye, nguya na Nzambe ezali na kati na ye, aza pe na mobango na Nzambe na kati na ye, tentation eye. Mwasi ya capitaine akomi koluka ete asangana na Joseph. Joseph amibatelaki,
aboyi kosangana na ye asali nyonso ete asangana na Joseph amibateli mokolo mosusu Joseph aye abengisi Joseph na ndako Joseph aye po ya kosala mosala mwasi wana alobi ete lelo yo osengeli osangana na ngai esengeli olala na ngai na mbeto moko Joseph aboyi akangi Joseph na makasi Joseph moyaki mezali te Joseph alongoli elamba na ye atikeli mwasi wana elamba na ye na maboko Joseph akimi bongo kokima kima kibongo mwasi wana azwi chance ya koloba ete Joseph lelo na kofunda epa mobale na ngai ete ayaki po ya kosala koviole ngai Joseph akimi akei tango capitaine aye mwasi wana bandi kolela alobi tala hébreu oyo yaki na ye awa israélien oyo memaki awa esclave oyo yaki na ye po ya kosala mosala aye po ya kolukisa nga soni ete aya kolala na ngai ame bandeko balingami na Yesu esengeli kozala mayele tozala na mobango na Nzambe ata nini ekweleli yo ata likambo ye na nzela nini soki ozali na mobango na Nzambe na kati na yo Nzambe akodefendre yo ndeko wana tango mama wana apesi rapport pa mosungi na ye capitaine Arsiliki abengisi Joseph azwi Joseph atie ye na prison oyo ya ba garde ya palace oyo bakangaka bato oyo basalaka mabe na palace kuna na epai na royaume na royal na ndako ya mokonzi ya pharaon place batiaka bato oyo basali bambeba batie Joseph na kati na prison Joseph na kati na prison Nzambe akontinue kosalela ye Nzambe atikaki ye te moto azalaki mokonzi ya prison azutali Joseph alobi non banda lelo mokumba ya prison awa nyonso tu eza na maboko na yo yo mutu ko recevoir ba prisonnier yo mutu kotala kolia na bango yo mutu za na charge ba prisonnier nyonso okobandaka kopesa nga rapport makambo ndenge ezali kokende ndeko na ngai zala na confiance na Nzambe ata eye ndenge nini ata ezwi mikolo boni zala na confiance na Nzambe na yo Joseph azwi charge ya kozala mokonzi na kati na prison mokolo moko roi akangisi bato na ye mibale moko azalaki chef ya bar oyo aservaka roi ba vin oyo aservaka roi mwa eloko ya komela mosusu azalaki bakerie donc babengaki comme si boulanger na ye boulanger wana bango mibale na oyo aservaka ba 20 eloko ya komela epai na roi basalaki mbeba roi te bango na prison tango bakomi na prison na mokolo moko balali pongi tango balamuki bango mibale baloti bandoto oyo ezali lokola lolenge moko oyo akabolaka ba 20 azwi bandoto alobi na ndoto na ye amoni akomi na esika ba raisin ezalaki azwi abuki ba raisin kobuka ki ba raisin wana afini yango na kati na kopo afini yango na kati na kopo azwi a servir yango roi amelaki vin wana na esengo nyonso Joseph alobi bon bino mibale bozwi ndoto ndenge moko kasi Nzambe akointerpretele bino yango lokola bandeko bazali komitungisa na ndoto wana ndenge balotaki bayebaki lolenge interpretation na yango te Joseph aye kointerprete ndoto kati na bango ayebisi oyo ya servaka vin lobi na ndoto na yo Nzambe alobi na yo ete Pharaon akozongisa yo na mosala oko servir lisusu Pharaon masanga ndengo zalaki ko servir ye pe a partir na yo ko servir ye masanga akozongisa yo su na pose na yo kasi soki ngolu wana ekiti na kati na yo kobosa na ngai pete ete yeba ete ngapi nazali na kati na prison na makambo na sala kite
okanisa pe ngai olobela ta ngai epai na roi po ete alibere ngai. Ya moto ya mibale boulanger oyo asalaka bamapa mpo na mokonzi alia. Ye aye kozwa ndoto alobi na kati na ndoto na ye amoni ete asali mapa, amemi bamapa wana 3 panier na moto na ye. Ndenge amemi 3 panier na moto na ye, amoni ba pigeon bandeke basali kuya babandi kolia mapa wana na panier, tous les 3 paniers oya memaki na moto na ye. Joseph interprété ndoto na ye alobi ete ndeko na ngai, yo Pharaon akobengisa yo, kasi tanga akobengisa yo Pharaon akoboma yo, akokata moto na yo, akopesa moto na yo epai na bandeke ete balia yango. Ndeko na ngai, ndenge kaka Joseph interprétaki bandoto wana, eleki mikolo Pharaon abengisi bato wana mibale. Tanga bengisi bango, oyo akabolaka vin, oyo apesaka Pharaon masanga, soki aza na fete, tango azali kolia, Pharaon azongisaki ye na mosala. Pharaon azongisaki ye na pose na ye, azongela kokabolaka vin to masanga.